olingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News, toujours avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Et nous sommes ici à Ngaba, précisément sur l'avenue Kisangani, si je ne me trompe pas. Juste pembeni à l'église, il y a Sikatenda, il y a M. Jules Bumba. Oyo toza awa et pas ya diva actrice il y a vie de loin oyo atika kibiso depuis samedi à Koufaki. Alors ndeto yagi awa na famille binomo bomona ba image, qu'est-ce qui se passe, ba programme ezo sa mandenge nini, vraiment diva apesi susumawa na monde artistique, na monde il y a des comédiens, il y a des comédiens congolaises, donc tout le monde a déjà bah, y a Lumusu, bah, discussion za makasi, tout ça bah, papa na biso Moselou, donc présence vraiment il y a acteurs, il y a groupe, il y a vie de loin, bango nyo surtout baza awa, bah y ko les landais qu'on a bango diva, oh y a tika ki biso depuis journée à samedi, hein, voilà donc il y a vraiment plein de choses qui se disent ici, oh ezala ki le quoi ba makambo avant et après, donc avec toutes les précisions bo zwango déjà na kati émission Oyo avec Medingwa Diwaza derrière la caméra. To mekana oko balancer ba image bongo to kutana tout juste après. Merci. Medi. Fungola. Fungola. Nani yango tangu torobeke mera tangu mera zoni malubida Apoyo!
Sokili tumesaya kwa nyokota kite. Sabe. Sabalola. Yo kufeli mwasi yo mutali boso vinze to zola na bakutena nzeto ba Posa un micro. Pourquoi ça va si vite? Pardon. Cheke tena naona fulubo na limela limanja. Cheke yala ndio naona. Tena kuna ko cheke. Tuna pula mesa. To sile odo pesa kamera to pesa ngako na ko filmer te. Chabwe ko tourner. Neza boye na banze na yebisi mama. Zongo masima. Basanga. Po to mona kuna. Ngala yebi ke to sangana ka to sangisa mwa ozana ngo to sangisi pona ndenge traitement za oza. Kuna pona bango monde bazwa traitement mbongo bango moko basali makambo tu bango na comprendre ngo te na ndenge kaye ebimi ke ono mama akazwa mbongo ayo signer ikomi ba 600,000 et quelques nana éviter peut-être faiblesse donc yango maman il faut asangana na batunzo ya mayele soit chef de rue ou bien chef du quartier na mo bampaka mibale bakende kuna basolola par rapport ya ndenge nini eloka liboso eza leki ya diva Sandra aza na hôpital ya masseur na Kingasani il faut bakende kofuta 80,000 francs pour bébé wana abima hôpital so bébé tanga abima hôpital et permettre Sandra azonga awa palela ya na ye parce que Sandra déjà na kolela lela lobby asala crise a réanimaki mais jusque là azaka kuna na hôpital tayebi suite azati eza quand même bien te tokendaki pa ya famille ya bamobali ya diva po toluka topesa bango peut-être moyen eza te topesa bango mbongo ya facture ya kuna po bakende babana nano nango epuis toya kosola makambo mosusu mais eleki oyo bino moko bomoni donc elo mosusu tokolobela te lelo tozopanzana matanga eza awa mais je préfère tokutana awa mercredi na 10h mercredi na 10h tokutana po totala évolution ya makambo ndenge oza je crois on a kolobaka ya c'est bon hein? Donc wana za ndeko na biso papa il est très accompagné ndeko ezalaka soki oza neti mokongo donc ndeko noko aza mpe kaka mokongo donc mongala kozala ndeko no te elekeli ngai vraiment merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance d'aujourd'hui. Vous savez compris, cher ami, que maman Moutou moins trop. Donc il y a le mot sous Abanda, il y a des Banda, Bandaki, mais la famille, il y a maman, la famille, papa, donc ils ont moi Moutou, donc il faut pas s'en qu'est-ce qui va vous ça là pour tout intégrer ma caméra voilà bâti de beauté bébé les vidéos aller Moutou pour comprendre que c'est ma famille na Moutou ça vidéo parce que chez nous vidéo est malade comme bien lobby donc tous les deux familles par faut vendre bas bien qu'est-ce qu'il faut faire comme ça ma pas intervenir après Adi il y a le Moutou après qui m'a pas les bandes il y a malade diva si tu comme le sucre oh les loboyé bon moi et puis faut boyer baraké to lobby te que to koka kokunda diva te non to ngera to na procédure on a to la procédure soki pe to monique moi kokoso
nous allons prendre les devants et tourner la diva comme il faut. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Donc, Koufi vraiment diva, proche, donc proche vraiment. On comprend. Donc, et ça, il n'a pas les jours où il diva Koufi. Bon, l'autre, qui a un le mot sorti là-bas, toi qui peut tout solo là, qu'est-ce qu'ils font faire? Biso bande connaît. Nande tout la famille en balango, bon, moi ba complication. Babil la lunzo kazarambango. Ah yeah, bon, yebi kaka biso ba artiste to bundarate to kende pour trouver solution na famille mobali wana mais o eleki wana eleki bon. Quand à biso zoto kipango type faut tala ndenge ni to kokunda ndeko na biso pour akufa dans ndeko na biso. Des pertes na biso. Donc toza vraiment na deuil. Donc on regretter boulot ekei. De diva pena boulot ekei. On comprend dans ça pena soldats auto benga donc vie de loin a bungisi pena moko ya ba bérin rouge oh bérin vert oh mobutu anda obete la tolo. Donc on a lo bana bande kona surtout batala biso na poto to kufeli. Donc ça vraiment na deuil donc bande ko tout diva s'appelle Sabino botala biso na bandenge tout donc si un moyen ya ko aider pena vraiment bosangate vraiment botala pena mabo et ça absolument merci et qui donc. Merci beaucoup. Bonjour Préfina. Mbotenayo. Mes condoléances. Merci. Boni. Bien. Tout le monde est au PAWA, les Landais qu'on a au Diva. Diva, elle représentait quoi? Panayo et Bozai Kindengeni, Pétan Ozui Sangwango, c'était comment? Je manque de mots. Disparition et Diva. Et ça n'a pas si ma casse. Diva, tout ça qui est dans le même groupe. Tout vient de dire à président Videlois. Elle était plus qu'une sœur pour moi. Pas Bisso et Diva. Diva Arnaud et pas Bisso à côté de la chambre. Donc, elle était tout pour moi. Elle était vraiment tout pour moi. Et tant d'apprendre Sangwa Diva, c'était le samedi vers 20h. Et on allait sur place. Désolé, vraiment. Courage, voilà, ils ont émotion. Tout le monde est en abso Brida. Toko le kaboete to yo kataba impression na yo par rapport à disparition ya moko bozaki na ye bojouer na ye pendant longtemps tout le monde a bino na ba film oyamba isangwa ndeni ni pe tout ce qui s'est passé ici na ba raison oyo boye kokutela onde on a bino kofi et lobeli oni ni lokwa mwasi. Non, eza pasi. Non moi tel kambalo bati. Eza pasi divasa camarade nangai mais makamtokyo mona kuna. Nabike makambat basolo laka. Mais otokuti awo na otokyo mona kuna na famille ya mobali ni donc makamsusu. Non ibande na lobati. Donc ape makana kimia. Biso to komi na moi retard ba ebisi biso babi Brida heureusement za Rambangu. Papa. Désolé. Voilà, émotion. Hein. Binomo Bozomona, comment est-ce que Minaye baza vraiment émotionné, bandima quitté parce que ça pourrait pas être ainsi. Et voilà, et commis, Dieu a décidé autrement. Mais Bilo Mususu, to Liwa Mususu, ils ont kakate pour Nzambende à Lingi. Mais ils attendent sous négligence, pétant Mususu, au Nyoso Tutomoni Awa. Voilà, à suivre avec cette histoire. Merci beaucoup. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.